tuna mbongo na tuna kina baraza. Oye, salaki passe na bato. Ki mweno meso obie laiswa. Bino goponini. Ki mweno meso. Ki mweno meso laisine. Omona na miso. Eso Nzambe alaksi positiona yo ni osondeke ozalaka. Ondimi na yo me ondimi te. Boko ndima kaka. Ki mona meso ezala tata. Nchasoye. Nzambe batinda kayete ndenge bobongisa na bilaka na bino. Poete komona ki mona meso ese tozaya kobongama. Mabaku mikolo nyonso. Sikoyo ozo kufa na miso ozo ese wosepela. Malamu kutu ndaiso apo biso nyonso tokufi elongo. Boyo bakosekwa basekwi na bango. Kimbangismo ye. Ndaiso nde yangu wana. Biso nyonso tokufi mbala moko 3 jours. Boya malamu nde basekwi batelemi bakontinue mokili. Kimona meso tango gere yaka pase yaka yoko telema. Yeba kososola malamu avant koloba. Yawe yozali Nzambe. Oyo bobongisa na bilaka na bino yango nde kosalema. Po bango bazokanisa kimona meso wana nde kolia komela. Nzokande eza na dimension mosu spirituelle. Merci. Kimona meso bizaleli ya moto nyonso ekoyebana. Ça va. Nazomona mingi poison ezoko rene mikolo yo. Oui. Yango wana. Bayimishota musala usalaka poison na kabato kimona meso. Voilà. Yo lingi la yeso bi kimona meso. Yahweh réponse na biso ezali ete Nzambe batinda kayete. Bomoni likambo ya poison papa simoki mokanga na lobeli. Na lobela kango awa. Bato bazaki wana soto tali na bato bazaki na kiza tongo wana bakufi ata ba 10 bakufi na poison na moment surbense na Kinshasa poison ezalaki lokwa mai poison ezalaki soma ezalaki ya ko pomper ya ba AVC ya ko bwakela boye ya ko tia na biloko kolia yango poison wana nde renyaka yango nde renyaka poison ya tango ya surbense ezalaki ya somo. Na moment surbense do type papa bimisa ki yango pambate. Na moment ya surbense poison ezaki somo. Do bazo boma bato ko bandindi ba pasteur église kimbangiste ba kufi. Ba kufi le roi ba soso. Surbense. O salisi ba je oza na poison. O yebi likamune lingo funda e poison. Yango bato ba mikaka ete ba kokaka ete poison likolo poison. Bato bakufi muto lingotelemela e poison tala batan wana ebisaki binoti papa zako azalaka na tan wana papa simoyi bankianga naza na Kinshasa batinda mwana o Patrick ekiri na bango ti ekiri na bango basangana baza ebele batinda Patrick zoba oyo apibliaka Sidoniel mweleki mona meso mwasa loti apibliake mikolo nyonso papa simoyi bankianga nikuta apibliaka ebongo te. Okokufa bakokontelo yo opiblia Nzambe combien de fois na mokili opiblia nani koleka papa na mokili ekotanga ba nyonso tosalaka ekoma maka donc yo komisa no mama wana Nzambe na yo opiblia ka koleka papa so mba okianga siko Patrick wana Kinchudi ye nde batindaka atende ko pombe poison na bureau ya papa zako ye mwana balwa na yela kibino likambo ngo pompa poison
boyebi ke na reine ya Sirbens alouesaka amphithéâtre na ba Rose Croix. Sirbens alouesaka amphithéâtre na ba Rose Croix. Bato ya Rose Croix bayaka na kati ya centre d'accueil, bakota na amphithéâtre basala réunion na bango. Bozomona niveau lingoba na biso ekomelaki, bozomona niveau ya bato mabe, bomoni niveau Sirbens akoma komemela lingomba. Bato na ye azalaka na bango ba Rose Croix, alouese bango amphithéâtre, bakosa ba réunion na bango na kati ya centre d'accueil église Kimbangiste. Mais démon ya pasteur oyo, magicien oyo alouese yango na bato ya magie, bato ya kisi, ba Rose Croix baya kosala réunion lingombe ningana. Bato bawuti wapi makelele bawuti wapi ba Rose Christian baye ote biso to luwaki to pesa ki mbongo na biso to luwe to sala réunion na kati lingombe ningana. Nani apesa ki boluwaki yango epa ya nani? De la ville Sirbens yende mta louese nde naza boye ko Sirbens oyo so naza ata na nkamba na ngana na bambeli banga moko na tobole ata motu po niveau sukisanga motema. Non 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 te mabe na ye eleki, mabe na ye eza na bolimbisi te eleki. Yo lingi na yo sobi ki mona meso. Ki mona meso eza na tata. Bizaleli ya moto nyonso ekoyebana. Ça va. Mon côté ezali elombe na lingomba oyo otuna ba oyo bayekika Botala mabota bango ya awa koluka ngai nzambe. Bayikibangu nalongi mokili Yembo ebele mikembo banda Bayikibangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Bayikibangu nalongi mokili Otinga mikumba ya bilo banda Okomba tata mwana pe tata Simon Kimbangu Kiangani. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci na batutu balingaka Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba Nouvelle-Jérusalem. Merci à tous nos abonnés, Bato Balingara. Émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Venez nombreux sur notre chaîne Balenda News TV. Oyo ezoya na kimona meso. Nayebi ke mingi baza ko comprendre mission na ngai te. Mingi baza ko mona lokola ngai naza ba ena batu na ba contre rendre na batu ou bien ba ofuta ngambongo ou bien nazo sala ngo pona zo ba vie. Mais nazo comprendre te ti lelo un kimbangiste bozoe bateke kimona miso si bandakala musala munene naza ko sala soki ezalaki ya mbongo nanga na sala ngote soki ezalaki ya ba vie nanga na sala ngote mais nazo sala ngo po eza babongisa nzambe soki ezalaki programme nzambe te na osala te mais eza babongisa nzambe pona sala ngo ezalaki programme nzambe. Nzambe da pesinga role ya kimona meso ya ko dévoiler misala ya bato. Eloko peso déranger bato mwa mukie par rapport ya elobeli nanga po nazo tanga eloko na eloko na kombo na. Tellement moto mwindu mentalité na eza coloniser na sexe ya ngana omona ke soki moto lobi likambu bino déjà bomemi donc ememi bino déjà na ndenge ya mabe. Nzoka ndeso na bino français. Mais so na lobi na français sexe et ko déranger binoté. Mais ce qui a lobi na lingala ibandi ko déranger bato. Pona nini mentalité eza coloniser na sexe. Ya ngwana ndezo sala passe. Mais ba mo o bino boyoki la soni na ba pays mosusu ezala ka ba province. Na Angola toza na province ya Libolo. Toza pe na équipe ya Libolo. Si au exemple que ne Angola ezala ngo munene bongo province wana jete ki sikoyo ya Libolo eye na nkapa boko boya bango to sala makambo ezala ate ba kombo naza kotanga eza science
eza bakombo oyo nzambe apesa eloko na eloko na kombo nango ezaka eloko ya soni te biso nde tokomisa yango ya soni eza science eza na mokolo mosusu na koya na koexplike bino mpe na science ya likambo wana nalobelaka ya makambo wana nalobelaka mission na ngai eza pena ke tolongwa na bowumbu oyo tozalaka nango ya kobanga bato moko boye baomérite na bango bobangaka bango te tato boyi te respect mais kobanga oyo biso toza nango yango ezosala ke tozomona mabe tozokoka koloba te soki mabe ezokontinue kotonda biso tokozala na pasi nzambe babundelaka ye tokotikela ye molimo agere me na bonzoto fo totelema po tolonga po lingomba na biso ekende liboso tobika il faut biso bagene totelema alors bosabone bokomante bopartage mpo na koti na 3e épisode ya pasteur na biso oyo pasteur Sirbens 3e épisode na ye bolandaki 1er épisode oyo alandaki 2e épisode te kende kolanda po makambo eza awa il faut mokili mobimbe yeba yango eza kimona meso muto aza na fin fond ya donc aza na Congo central na kati kuna akoyoka makambo nga na oloba aza na Nkamba aza na Angola aza na nord aza na sud aza na est ouest biso nyonso tokolanda kimona meso l'état congolais faut bayoka makambo pour église kimbangiste il faut protéger patrimoine na biso tokotika bato mabe ba continue kosala mabe na lingomba te pasi kozala ya biso tokobika te tolingi te tozonga na 3e guerre mondiale so totika bato wana todénoncer bango te suka nzamba kosilika tokota na pasi ale tolingi te ekoma c'est trop tard yango wana bozomona ngai lelo atelemi na nguya ya nzambe ko dévoiler bato wana po ba pouvoir nyonso bazalaki nango kobuka bango yango kosilisa bango ngata ona yaka na mutu na yaka nde kosilisa o bozomona bazosalaka wana eza sambla kaka me bayebi na kati na bango ngana tushaka tina pumo tina kati ozosala mabe mpo na lingomba ya tata na obulisa lingomba te papa nde alobaki eza kimona meso misala ya motu nyonso ekomonana ekoyebana na mokili nga nde sikoyo roli wana ekweyeli ngai naza na choix te il faut nasala ya obligatoire faut tobundela lingomba na biso tobundela patrimoine na biso tobundela nkamba na biso yango wana naza kopesa tata maboko na ndenge bapeseli nga mosala na bango ya kimona meso kodévoile misala ya moko na moko libanda lelo vérité eza vraiment makasi mpona nini mpona ye na video na video oyo papa Simbeng Mbangu Kianga ntango otaki Brazzaville ayaka na Kinshasa ezaka na 2024 na église ya Tongo papa alobaka nini tolingi laiswa toke mona meso biso tondimaka kimona meso mutu moko kaka boyaka kimona meso pasteur Sirbens yende aboyaka kimona meso aboyaka kimona meso mpona nini mpo ayebaki niveau aza kosala lingomba mabe niveau aza kodétruire niveau aza koyibela lingomba soki kimona meso bimi oke misala na ye bimi ayebi te soki akosuka wapi ale alingaki te apréféraki laiswa tokufi na biso baoyo baza na mabe bakei baoyo baza na malamu batikali po kimona meso misala ya moko na moko ekoyebana nga seke na sambwe aboya kimona meso azokosa bato te bokasi kimona meso aza kolia komela te alingaki kimona meso te aboyaki yango me tellement ke église mobimba bandima kimona meso tata Simbeng Mbangu Kianga nazaki ye moko azaki suna choix te akomi kaka nzambe batindaka ye te mais pourtant asilikaki ntango église ya Tongo ebimaki eloko nini asalaki atombokeli bapaster ye alingaki bapaster batelemela tata Simbeng Mbangu Kianga ni bayebisa papa Simbeng Mbangu Kianga ni biso tolingi laiswa toboyi kimona meso bino botiki papa atiaki mona meso botiki papa tiki mona meso ifale botelemela ye botelemeli ye te botiki ye kanda wana sani alongola bapaster ebele epesaka ye kanda
Alors journée ngo papa azalaki ouverte ya koloba po mabe ezalaki trop aya na makambo ba poison bolanda na video wana na bokebi nyonso bolanda yango boyoka ndenge papa lobelaki po makambo papa lobaki yango naza kosala lelo yango naza kolobela lelo ntango bozolanda video botala na elateli ya papa Surbenz botala elateli alata veste oyo eza ya griffe alata veste ya griffe na église ya tongo epuis linette na ye ekota diamant donc pasteur millionnaire veste ya tongo yati veste ya griffe donc bapapa aleki bango na mbongo ndenge aza wana millionnaire aleki bapapa na mbongo aleki bapapa na kolata aleki bango na kosape ndenge bapapa alataka na bango mikitisa na bango balataka normal te ye te ye alata baveste bagriffe linette ne ezalaka na bapierre ya or donc pasteur millionnaire aleki bapasi mongi bango ntanga na mbongo na kati ya lingomba oyo bapasi mongi bango alobi bato na nga nde mbongo na nga soko Surbenz mpe azwa biso bandimi mbongo na ye bandimi église kimbangiste mbongo na ye yango esalaki azala millionnaire bolanda video na bokebi nyonso motuna moko natunaki na baraza oyo esalaki mpasi na bato kimwema meso obie laiswa bino bopo nini kimwema meso kimwema meso elakisi nini omona na miso soki nzambe alakisi position na yo nyonso ndenge ozalaka ondimi na yo mpe ondimi te bokondima kaka kimona meso eza na tata Kinshasa ye nzambe batindaka ye te ndenge bobongisa na bilaka na bino po ete komona kimona meso ese toza ya kobongama mabaku mikolo nyonso sikoyo ozokufa na miso ese kosepela malamu kutu ndayiswa po biso nyonso tokufi elongo boyo bakosekwa basekwi na bango kimbangismo ye ndayiswa nde yango wana biso nyonso tokufi mbala moko 3 jours boya malamu nde basekwi batelemi bakontinue mokili kimona meso tango gere yaka pase yaka yo kotelema yeba kososola malamu avant koloba yawe yozali nzambe oyo bobongisa na bilaka na bino yango nde kosalema po bango bazokanisa kimona meso wana nde kolia komela nzoka nde eza na dimension mosusu spirituelle. Merci. Kimona meso bizaleli ya moto nyonso ekoyebana. Ça va. Olobi ni sikoyo tata yango tolobi ke nzambe batindaka ye te oyo bobongisa na bilaka na bino bokokisa yango. Nazomona mingi poison eza korege mikolo yo. Oui. Yango wana. Bayibiso ta musala osalaka poison na kabato kimona meso. Voilà. Yo lingi la yo sobi kimona meso. Yahweh réponse na biso ezali ete nzambe batindaka ye te oyo yo obongisa na bilaka na yo kokisa yango po soki biso tosengi na bonzoto ete kokani na posa na yo te tobetisi yo libaku po ya misato kolo yesu aza na nzela aya kosukisa makambo nyonso
yango wana tozoloba ete tobongama. Ayaki mbala liboso, aye mbala mibale ya misato ezali. Bizaleli ya moto na moto. Ekosala nini? Mona na polele. Yango wana mate ya molimo oyo toluti kolia sikoyo. Mathieu akomaki awa. Bonzoto eleki mingi. Molimo ekomi moke. Yango moke nzambe apesi biso mokolo alelo yango wana tosilisi boye na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Voilà bolandi video. Bomoni pasteur na biso ndenge akangamaki na likambo ya laiswa aboyaki kimona meso po ayebaki oyo yasalaka soki ekoma obima ekozala ye pasi. Video bozomona balimwisa yango na ratelki ezalaka te. Tata oyo abimonaka lokola apres bapasi oyo mbango kianganisa ye. Donc abimonaki ye pa komi nzambe na ville ya Kinshasa. Nani akotelemela ye moto akoloba na ye aza te. Azali pena likolo même papa soki mbango kianga ndo banga ye te. Azaki mpoli atosa papa te ndenge aza wana. Ti bomonaka ye aza na langage flatteur ya lokuta. Ya lokuta amankaka bapapa ndenge aza wana. Pembeni ya papa te boye me akomanke ye na nsima na ye. Bokolanda pena émission oyo bokokomprendre na likambo elongolisaka ye na poste oyo azalaki nango wana. Namoni jeune moko akomante ke oh papa Sirbenz ndenge aza wana abanda kosala commerce na ye. Nga nalobi commerce nini abanda kosala? Abanda kolongola makala na mboka na bango aye nango Kinshasa aye koteka. Yango esitongisa ba hotel 3 hotel na ba kinkeleri. Abanda kolongola manyoko na mboka na bango eteka na Kinshasa. Oh là là. Bambuta o bazata on Sirbenz ya yaba yebi ke Sirbenz azana na eloko te. Eloko te. Azana commerce moko te banda kosala oyo comme c'est patron à part église Kimbangi c'est ezate. Botika lokuta. Si on a d'autres vidéos moko, bota la vidéo oyo. On de lukela problème avant na kota na baka mosusu. Vidéo na zotia papa simongi mbango ngani tango azoko ya baba konzi na nkamba bato ya leta bato ndenge na ndenge ba chambre oyo bapaya bandako bapaya etongami déjà mais apesi annonce epai na ye de la ville ya Kinshasa. Asenge pa bandimi bapesa ba rideau ba drap ba biloko ndenge na ndenge ba télé ba biloko ya chambre pona nini obatia na ba chambre wana ya bapaya o bazoya yepe aye kopesa annonce alobeli yango mais sima nango eloko ni asalaki bola na no video na kombo ya tata mwana pe molimo santo bana Kinshasa bana ya papa Simon Kimbangu kianga na mokili mobimba mbote na bino papa mokonzi abule papa Simon Kimbangu kiangani pona kobongisa na bolamo nyonso milulu ya le 8 juillet 2023 oyo ya ne ya compteur à zéro asengi na bato na ye bana na ye ya mitema malamu tosunga ye na biloko biye ba matela ba couverture ba drap de lit ba télévision plasma ya 50 pouces 32 pouces ba bouteille à gaz ba thermos ba lave-main ba biloko ya ndenge na ndenge ya ba douche ya ba chambre ya ba cuisine donc ezali na kati ya ba groupe na biso ya Kinshasa toche yango kuna biloko oyo papa sengi ezali belé to tuningai na koyebisa yo na bongo répartition esalemi boye mpo na mbongo bapasser communaux ya aumônerie mpe bachef de mouvement social service papa alobi bokende kotika ekateli na bino na papa révérend Géry Luvunzadio DG ya protocole bokende kotika mbongo versement epai ya DG ya protocole révérend Géry Luvunzadio bandimi ya mitema malamu biloko oyo totangi kombo yaka na yango na secrétariat ya ville
esika oyo tozwaka babimbangi otika ngo na maboko ya papa FIFA to na papa Richard soki pe oyebisi biso bien na maboko na biso pe mabe eza te banda lobi mercredi lundi banda lobi lundi mardi suka mercredi po mercredi nde ezokende na nkamba po ete papa koyamba bakonzi ya leta ya minene bakonzi ya mangomba bato ya ndenge na ndenge na biso bana na ye ekoyinda mabele 8 juillet oyo et surtout que en dehors ya fête lokutakano monene ekozala bana papa tieli biso motema alingaka biso mingi biso pe tolingaka ye sala nyonso na compte na yo ya famille na yo ya mwa solile na bino boluka eloko nini bokosombela papa eya na centre koma soki pe kombo na yo ya famille na yo mabe eza te mapamboli baluka ngo na makasi nzamba senge eloko nga napesa te yo pesa te me wana baloka nga deja nazoluka eloko nini ya bien na kosomba mpo na papa na ngai yo mpe luka eloko somba en dehors ya befort tokosala na bakomine mpo bakomine mpe bapesa mbongo biloko ekende kosombama nzambe soki asepeli biso zwi mapamboli na kombo ya tata kimona meso eza matata eza na ndeko te bolandi video oyo asalaki après bato bayaki kosopana kopesa biloko batele babiloko ya ndenge na ndenge eyaki bino moko boyebi soki mbangisi nde tosalaka mosala na lingomba na biso black te epesama bato baya na bambongo ya ndenge na ndenge bato bapesa biloko etango bapesi biloko révérend Géry DG ya protocole aza moto ya surveillance basalaka na ye baaffaire donc ti azotia bato oyo bakozwa mbongo bato na ye papa FIFA wana pe mutu na ye donc atiaka bato oyo akolaboraka na bango oyo asalaka mafia na bango babiloko wana nyonso bambongo epesami biloko wana nyonso epesami basangisi yango batie na mutuka bato bayebika ezokende nkamba baza na bahomoneri oyo basala na bango eza kliki moko ya bato ebele baza na kati ya makambo oyo surveillance aza na bato na ye oyo balobaka tozala nsima ya papa me bato mosusu bazala na nsima ya papa te baza na nsima ya surveillance aza na bahomoneri oyo asalaka na bango biloko wana nyonso batie na mutuka bato bamoni kaka eke nkamba ti me ekenda nkamba te eloko ata moko te ekenda nkamba esuka na makanza bisika na yebisaki bino ya ndeko oyo akimbangiste oyo surveillance akitelaka biloko soki akiti wana ake kotia na badepo na ye siko biloko oyo eza biloko oyo esengamaki mpona ekende kokota na bachambre ya bapaya mais surveillance azwi nyonso akomisa te eloko moko te ake kotia na bahotel na ye oyebi bahotel na esilaki akomaki na besoin ya biloko wana donc ezalaki occasion moko mpo atelemisa bahotel na ye bandeko na nga atinda eloko ata moko te na bacotisation nyonso oyo asalaki bato bapesi ekoma mutuka oyo ezokende nkamba ekomaka te ekoma te papa ye kobenga na Kinshasa bapase telefone ya yebaki te papa aza na l'écoute azobude papa problème nini nga nde muna ogere koto nayebi makambo nde ezokende akobenganga mpona explike naloba ne nini nga nde muna olandela makambo nga nde muna olandela makambo koto na Kinshasa akobenganga sikoa naloba na nga nini ero te azobude papa ti azobude papa aza na telefone papa yoki ye bacotisation ya biloko bato bapesi okomisi te babenga yo batuna yo okomobude papa na telefone c'est fini pour toi c'est fini makambo minene kutu asala papa atikelaka ye ntango sikoyo bapaya papa azoyemba bapaya ebele ayebiki biloko ezoya bana na ye bapesi me biloko okomi te babenga yo okomi kobude yango esala balongola ye place wana nde balongolelaka ye sikoyo eloko nini papa asalaki yabi na Kinshasa kuna
Ce sont longole su batiyeka na Kinshasa. Mais esiliti lingomba donc mawakaka. Ako détourner kutu koleka oya salaka. C'est mieux aya kovandela na nkamba. Akende kovandela na nkamba. Boyebi lisola tata moko asalaka mabe na nkamba na tango pa de lungana. Babimisaka ya zonga na mboka na ye. Histoire wana na bosa nguso ezaka ndeni. Mais papa muntango so bakanga ye kindoki so pe ndenge nini papa ngo bazongisa na mboka na ye. Mais papa de lungana akenda kana pied gauche butu tina ndako na ke kozwa ye. Pied gauche wana tunaka papa de lungana. Papa mutu oyo asali ba dega awa asali ba mabe. Mutu akende jo zongisa lisusu. Alobi mutu ya mabe. C'est mieux yo moko otala ye ozala na ye pozo ka moyo contrôler. Et on a papa benda ye po azwa moyen ya contrôler. Mais ndé ba benda ka na nkamba bongo. Bato nyoso sala na bango. Eloko moko changer zate bazaka wana. Bazaka na ba travaux na bango basala wana. Bazo yibaka tilelo. Mituka so yibasombi biloko kende nkamba deviango kaka. Donc soki okende biloko oyo kende nkamba zwaka 70% bango bazwi 30% kenkamba. Bazana azana équipe munene. Azana équipe munene azana bato aza kosala na bango. Baza kosala ba mafia wana. Kaka ndenga azana nkamba. Bato na ye baza ko continuer kaka même programme. Échanger te on azo sabino eza vérité eza blague te. Ba géri baza ko continuer ka basala na surveillance. Aza DG à protocole mais asala kana surveillance style lelo. Baba FIFA wana basala kana surveillance style lelo. Bazo continuer ba changer te. O kansate ke ndenge le terminateur akomi na nkamba ale na Kinshasa ba kopi na ekufite ndenga salaka ezo continuer. Bato bazana ba poste. Bato ya pesa ba poste. Azo ba 30% style lelo azo ba 30%. Nazo comprendre te ba pasteur. Si le bozo pesa ba 30%, ya nini? Il faut que ba 30% na bino wana. So bozo continuer ko pesa ba 30% na boya ko tanga liste na bino moko. Oyo apesa ba 30% lingombe za yete. Et puis bino bato bozo sala na ye, boza ekiri na ye, boza ebele. Bato ya mafia na kati lingomba. Bondima ko teka milimo na bino pona mbongo. Mbongo to yaka to kutango. Tokuta mbongo pe tokotika yango boko kufa boyebi nde babongisaka bokonzi ya likolo te do mpona bino mpenza mbongo nde leki nyonso bokontinue na yebi bino nyonso kaka nde na oloba na bino lelo soki bazokontinue mission na ye nakoya na bakombo na bino moko na moko nakoya na bakombo na bino. Alors bokeba nzamba komi na kanda akosukisa bino nyonso oza kosala ba jama be déjà boza na mpoasa bokeba otango koyindela bino ekozala bino pasi na ba famille na bino na mabota na bino sala na mabe libanda mena lingomba etata te bokotia pasi tina ba famille na bino bato nyonso botuna batata kala ba oyo anda koyiba wana basuka wapi bino bakanti mutu ayiba akenda alongwa akenda kosala vie na ye pe a continuer kozala millionnaire bisika akenda bato nyonso basalaka mabe na lingomba ba o bakenda wana bisika bakenda batikala na eloko te paval à zéro. Même mutu boza kolandaka surveillance ba biloko nyonso aza nango wana ekosila bakoyiba kamoka de yiba lingomba nde pe bakoyiba ye ako perdre tout na ba hotel wana ako perdre ngo ekozika ka moto akokutana na bakaya grave po mingi bolio lingomba ya tata ekobimela bino na zolo bokanza teke ekobima na zolo we bandiko tanga bino so pe ndenge ni te ekoyindela ka bino na famille na bino na mabota na bino ekobebela bino ekimbangiste mais on dit trahir lingomba pona mbongo oyiba bolingo za ba malfaiteur na lingomba ya tata boza kosala mafia bondime bino boyiba kana bino elobela bino eloko te mawa surveillance nde aza wana tata oyo na hotel na ye ya njili
mutu moko abengaki ngai yo nayebi te soki mutu wana soki papa wana kolingana tanga kombo na ye na émission mosusu nakoya kosala epuis mpe soki akolinga kopesa nga kombo ya mutu oyo akendaki koluka mosala na hotel ya Sirbens ayebaka te ke hotel wana eza hotel ya Sirbens le Terminator ye azoluka mosala jeune kimbangiste aza koluka mosala aye kozwa mosala na hotel gérant ya hotel ayebisi ye kotravaille na biso toya biso d'accord toluka pena bato batravaille mais tokolinga ozela patron osola na patron patron nde moto akondima yo apesi ye jour aya au patron kozala ye mpe jeune wana akei na hotel ya njili na hotel na ye ya njili jeune wana akei taka akomi kuna avandi bazeli patron ya patron aye koya ntango patron aye ye mpe jeune kimbangiste afuka miti amoni papa Sirbens atali boye paster na biso afukani vie Sirbens atala boye atuni ye yo oza kimbangiste oyo naza kimbangiste le Terminator akei ti epa gérant ayebisi gérant nalingi komona ye awa te kozwaka bakimbangiste te soki oki moto aza kimbangiste kozwa ye te na mosala soki oki moto aza kimbangiste kozwa ye te donc na bahotel na ye na bakenkeleri na ye azwaka bakimbangiste te atiaka bakimbangiste te me bakimbangiste aza koutilize bango kaka na koyiba lingomba aza koutilize bakimbangiste na koyiba lingomba na kati ya lingomba bato na ye bazala bagérant baprésident ya bachoral po abiki aza président choral bacotisation biloko nyonso ye aza kozwa bobiki aza gérant ye moto asimbaka finance moto nyonso asimbaka finance na kati ya lingomba bato na ye baprésident bato na ye po ayebi ke akorécupere ya ebele mpa na bango aza koutilize bakimbangiste mpona koyiba lingomba me na biloko oyo ye afungoli atya bakimbangiste te atya bano kimbangiste kimbangiste ake koluka mosala abengani ye jeune wana azwa mosala te avanda kaka azwa koshome me pourtant azwaki mosala na hotel tellement que Sirbens ekodécouvrir ke aza kimbangiste aboyi ye ozomona niveau ya motema mabe ya tata oyo et puis le Terminator ntango akomaki de la ville ya Kinshasa alingaki mpe mwasi na ye azala mama présidente ya Afrique atelemela likambo oyo mama balobi me ezalaka te koma va paster yo ozali de la ville mwasi na yo mpe akende kozala président ya bamama ekosimba te na lingomba na biso etambolaka bongo te yo telemela Sirbens yo telemela Sirbens ainsista likambo wana ti batiaka mwasi na mama présidente me awumelaka te awumelaka te asala pas même 5 mois po comment yo oza de la ville mwasi na mpe président bamama donc alingi batrou nyonso ezala ye nde fo akanga yango donc ngani aza de la ville mwasi na ye donc ye fo azala mama présidente ya bamama bambongo nyonso ya lingomba eza ye aza kolandela aza kogere aza koyiba lingomba mwasi mpe ayibaka bamama mama Rose baseri wana sikoyo mama Rose aza mama Rose batelemela mama wana ti ayaka kolongwa kaka ti ayaka kolongwa esimba te Sirbens asakani na bandimi ya kimbangiste Sirbens asakani na lingomba oyo boyebi na paroisse ya mama Mwilu na Kauka Sirbens ateka parti ya lopango paroisse na biso ya mama Mwilu omona na Kauka paroisse na biso ya mama Mwilu Sirbens ateka parti ateka wana mpe bato wana bakoma kotonga batonga lingomba ekodécouvrir ntango lingomba ekoyeba bato wana esengelaki balibere eza esika na bango te ekomaka bakosamba me bakweyaki kaka mpo esika eza ya bango te lingomba elobi ke motu atekelaki bino ye aza kolo lingomba te
Ningomba eteka parcelle wana te. Batu wana batonga. Meteka batonga bisika na bango. Na bambongo na bango ba dépensa. Elo ni basala. Lingomba etika bango. So bakena paroisse mamouil bokomona bafungola eza ba restaurant bien bar ezala wana na libanda. Bafungola pona nini? Batu wana baosalela mbongo na bango. Sirbense atekaka parti wana. Batu batonga. Ateka parti wana. Soko batu wana pe bakota basalela mbongo na bango ti contrat na bango ko sila nde bako libérer. Bozomona tata o bisika tia biso. Ba mapango yiba mana balutendela te. On nazo kotanga ka Sirbense mi baza ebele singa mulaye. Baza ebele siko bazalaki lisanga. Ya bato siko monike bango nde baza kotambusa lingomba. Yango papa lobaka nana lobi te. Pona nini po ba o ba tiaka liboso basala na bango so bango ba bonaki bango nde bakomi ba kolo lingomba bango nde baza mayele bango nde baza kotambusa lingomba ba détourner lingomba na niveau moko ba yibi ba mapangu bateki ba mapangu na kombo siko ya papa Zako yango bona komba papa Zako lutendele tekami bazongisi ba basali ba bateki place bazongisi ba Sirbense bato musuna na tiba kombo na bango te. Boyebani nazoya na obikisa bino te eta na otanga comme na bino nyonso siko na sangisi bino lakisi ko musala na bino ndenge banda kosalela ngo lisanga siko mutu pozaki de la ville ya Kinshasa Sirbense moyibi monene ya au niveau tata oyo azana bolimbisi te nazobisa bino azana bolimbisi ata mukie te. Moyibi monene ya grave. Ayibi lingomba na niveau moko. Donc azanga mawa. Azata na mawa te chibomona ki wana motema mabe. Ndoki. Ateki ba mapangu. Do soki papa soki ba okanga na taki nzambe te. Ndela yebite lelo na centre wana lesi bateka. Tela bongo la teka ki déjà na ba libanais. Hein? Ateka déjà bongo na ba libanais. Bongo centre de ngabikisa. Angabikisa. Anyaka teka na centre. Baba pangu o ba lutendele kuna ba teka tika la mukepo na nini? Ye. Atia bato ndenge na ndenge sko tellement bato baza ba mafios bato mabe. Bazo komba papa Zako ndeza yi casquette na ba. Bazwa batu na bawa kiri mabe baza ebele batu mabe do bato ba formation atia pena liboso bo détruire bo sakana kote bo sa ba ventir ye pa bikutu ngana obikisa te surtout ye motema siko ya mabe na obikisa te na olakisa bango lingomba na fo ekweya langage flatteur bato yo au mérité kozana biso te. Sirbense te ye prison te ye pena passe il faut bando la te pena yo pena ye anza nzamba mutema munene ye fazo passe penza abala ta ko pola ta nzoto Sirbense nyonso oyo yiba yo ba yiba yo yango mwana oyo yiba ba yiba yo mutu moko te ayiba lingomba o akenda azala millionnaire ti atiki ba mapango ba do atiki famille na ye en bonne vie azala te bomoni likambo ya poison papa simoki moko kanga na lobeli na lobela kango awa bato bazaki wana soto tali na bato bazaki na kiza tongo wana bakufi ata ba 10 bakufi na poison na moment Sirbense na Kinshasa poison ezalaki lokwa mai. Poison ezalaki soma ezalaki ya ko pomper ya ba AVC ya ko bwakela boye ya ko tia na biloko kolia yango poison wana nde renyaka yango nde renyaka poison ya tango Sirbense ezalaki ya somo na moment Sirbense do type papa bimisa ki yango pamba te
na moment ya Sirbense poison ezaki somo donc bazoboma bato lokwa bandindi bapaster église kimbangiste bakufi lokwa basoso Sirbense osalisi ye baje oza na poison oyebi likambo nini ofunda ye poison yango wana bato bamekaka ye te bakokaka ye te poison likolo ya poison bato bakufi moto olingi otelemela ye poison tala batan wana nayebisaki bino ti papa zako azalaka na tan wana papa simangi baokianga naza na Kinshasa batinda mwana o Patrick ekiri na bango ti ekiri na bango basangana baza ebele batinda Patrick zoba oyo apibliaka Sidoniel mweleki mona meso mwasi aloti apibliake mikolo nyonso papa simangi baokianga nikuta apibliaka ye bongo te okokufa bakokontele yo opiblia nzambe kombe de fois na mokili opiblia nani koleka papa na mokili ekotanga ba nyonso tosalaka ekoma maka donc yo komisa no mama wana nzambe na yo opiblia yo koleka papa simangi baokianga siko Patrick wana Kinchudi ye nde batindaka akende kopombe poison na bureau ya papa zako ye mwana balwa na yelaki bino likambo yango apompa poison ya kompompe apompe donc apompe poison et puis papa bazalaka te papa ye koya papa zako ye koya ami komelaki te abi na wuti awo tibe ko découvrir que Patrick antazaki wana babi abebisi apompe poison na kati papa simangi bankianga na biko kota iso na bureau wana te papa za wakome kosalela libanda mwana mobali ala babengana ye batindaki ye papa alobi likambo ya poison pamba te tana zo koyebisa bino makambo nga na yebisaka bino topesa tata maboko bakimbangisi to bazoyoka likambo biba na internet me bokangi maboko bovandi papa alobi likambo ya poison me nani akoloba toza kotambolaka bongo na mabe baza kodenonse mabe na internet nga naza kodenonse mabe me bokanga maboko bosalaki eloko te apo boloba ke pour papa nous mourons bon lokuta bakimbangisi ba hypocrite bato mabe pour papa nous mourons papa déclaré ba poison nani aloba tanga azoloba Sirbense mokonzi na bango ba poison bango de batielaka bato ba poison ye aza jeté na poison tala siko na reine na ye combien de personnes bakufi combien de personnes balie ba poison na singamula ye babanda na Kinshasa tina kati ya Nkamba mais na ba reine ya bato batindaka basalaka ba poison babomaka basalaka bato mabe bakende koteka ba mapangu bayiba lingomba atia bango na munoko ko papa zako Sirbense ina papa zako na niveau moko bozwi kombo ya papa zako yango boitilizaka mutu azosala mabe kombo papa zako na munoko azongisa boye kombo papa zako na munoko asala donc bayebisa bango bochange langage te bochange liloba te nyonso ekosalama papa zako baboba mutu basala mabe nyonso ekosalama bolobaka papa zako te basala bacampagne diabolique na kombo ya papa zako bokanisaki bobandaka kobombama bobai te bobima na mpwasa bokobimaka moko na moko lingomba na biso soki papa zako te nde pasi bapapa nde baza wana baprépara makambo na bango bien lelo na otokotia video ya papa elebe aza koexplike ndenge bambuta bakendaka na ntango akala koyesa papa Kisolokele matata eleki baza kodeklare papa matata eleki papa akamolaka bango matoyi azalaka direct na bango atombokaka bango balobi nini ke papa Kisolokele alobi nga naza matata na kati na biso nani siko bomonaka moto ya kimia aza moto malamu abi papa Fuma Mbanza ye nde en tout cas ça va ye ça va alobi na bango ye nde bien ok
boke le retourna eta to tumbaka Sodome et Gomorrhe. Nani azaka na almet na poche. Alors baki on a mardi à ba jeune. Donc comportement ya papa Zako textuellement na papa Kisoloki. Textuellement na papa Kisoloki. Yango benga ye général. Pour ayeba ki ke ozali ngai na koya na fimbu ya libende. Batu baza kolela. Batu mitema na bango ebeba. Bayina baza kwa sala ka bwazong sarabo asala baza ko yiba meba. Donc eza cours moko bazwa. Cours. Nyonso ko sala na ko baza ko. Muto bebisa te. Nyonso ko sala ko baza ko. Boyiba, boboma, bosala boy na ko baza ko. Ba poison na ko baza ko. Bakota ba bombe, bakota ba mona nkamba, bakota ba bombe. Ba bombarder ka nkamba. Papa simongi ba mkiaka na obenga papa Zako. Kota siko na nkamba. Papa Zako akei, taka okende. Taba loba ye papa Zako aza chien de garde nkamba eza black te. Atambola ka butu ba place so ache ba mine. Bakoti ba bombe abinisa kango. Papa Zako nda contrôler kankamba na kati ba zamba par-ci par-là kotaka. Aza ko contrôler, aza ko récupérer biloko nyonso aza ko tchazo bimisa, nyonso azo bimisa. Yango bumba yinaye. Yango ba tcha kombo na ye devant. Bato ba papa Zako asala ka papa Zako azongisa ka boye. Menzo kezala ka yete. Soko bakolo makambo. Bango to za ko bimisa na poisa. Bomoni bo sala kana bino mabe. Bo régner ebele, mais suka nde ebele ni. Suka ebelemi. Bozala na mayele pamba te kanda ya Nzambe ebelemi. Biloko mibale mikosalena. Biloko mibale mikosalema. Mwana o mitunaka. Wapi okozala mwana. Si bes batuni papa Mbenza. Saint Thomas. Est-ce que tangu asosola ki mabe na ye? Après atubelaki, atikaki mabe. Est-ce que alongaki te ezalaki déjà c'est trop tard. Ezalaki c'est trop tard. Si ben c'est trop tard pour na yo. Mabe oyo sali ngomba. Ko dénigrer ba papa, ko critiquer ba papa, ko sala mabe na komba ba papa. Okobika te bosana. Ndebo mesa na papa ata soto sengi bolimbisa biso. Papa Mbenza yebisaki yo. Saint Thomas. Après avoir mabe na ye. Elle va comprendre que nous sommes mabeti. A sengi bolimbis. Mais yezaki c'est trop tard. Donc quand c'était que tout rondé c'est trop tard et cause à la terre. C'est trop tard pour na yo. Okobikati. Bozani tema mabe, bosali mabe mingi. Boko futa. Tant on a bien sur koki ko futa. Tant mo koki. Maman ko komelanga na commentaire. Alors bi maman balenda surtout les kama bakiti sala kabiso passe na kati lingomba. Tozo ya église tozo ya na bakiti na biso. Soko ya na kiti te ko uta musika. O ya na église o ya na kiti. Soko ya na kiti il faut somba kiti na kati église 1000 francs. Il faut somba kiti. Au moins nous na mbongo te il faut ça il faut ko mbongo ko somba kiti. Et ça la biso passe maman papa somo mbongo kyanga na tela biso likambo yo. Ezalaka te. Église nini boyoka pena ke bato basomba bakiti. Bino mo kaka ba pasteur église boza ko louer bakiti. Baje ya Sirbenz. Asalisa jamais bakiti église kimbanyisa, asalisa ne bakiti na ye. Bato bazo déclarer to sombaka, to louaka bakiti chaque dimanche 1000 francs. Donc tala dimanche so somba à terre. Mais ba ça la commerce. Basa la commerce. Donc, si on a 1 million de kits, nous sommes là, 1000 francs. On a 1 million. Et ça m'a bien, la carte à Lingomba. Bon, on a nyonso, et qu'on s'en a Lingomba. Ba kiti wana, boko sa ba kiti. Ya Lingomba, boche wana, batuazo, bazo ko vanda. Mais bozo ko louese ba kiti, na carte à Lingomba. Et ça la carte. Petit lelo, ba kiti na yesi, ben, et ça nan balongo yangote. Et ça kaka, bazo ko loué pe kaka, mbon mone, et ça ko landa e. Ma couple va continuer. Ti lelo batu na ya mafia na ye bazali.
boyebi ke na reine ya Sirbens alouesaka amphithéâtre na ba Rose Croix. Sirbens alouesaka amphithéâtre na ba Rose Croix. Bato ya Rose Croix bayaka na kati ya centre d'accueil, bakota na amphithéâtre basala réunion na bango. Bozomona niveau lingoba la biso komelaki, bozomona niveau ya bato mabe, bomoni niveau Sirbens akome komemela lingomba. Batu na ye azalaka na bango ba Rose Croix, alouese bango amphithéâtre, bakosa ba réunion na bango na kati ya centre d'accueil église Kimbangiste. Mais démon ya pasteur oyo, magicien oyo alouese yango na bato ya magie, bato ya kisi, ba Rose Croix baya kosala réunion lingombe ningana. Bato ba wuti wapi makelele uba wuti wapi ba Rose Christian baye ote biso to luwaki to pesa ki mbongo na biso to luwe to sala réunion na kati lingombe ningana. Nani apesa ki boluwaki yango epa nani? De la ville Sirbens yende mta louese ndela za boye ko Sirbens oyo so na zata na nkamba na ngana na bambeli banga moko na tobole ata mutu au niveau sukisanga motema. Non 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 te mabe na ye eleki, mabe na ye eza na bolimbisite eleki. Boyebi ke na reine ya Sirbens alouesaka amphithéâtre na ba Rose Croix. Sirbens alouesaka amphithéâtre na ba Rose Croix. Bato ya Rose Croix bayaka na kati ya centre d'accueil, bakota na amphithéâtre basala réunion na bango. Bozomona niveau lingoba la biso komelaki, bozomona niveau ya bato mabe, bomoni niveau Sirbens akome komemela lingomba. Batu na ye azalaka na bango ba Rose Croix, alouese bango amphithéâtre, bakosa ba réunion na bango na kati ya centre d'accueil église Kimbangiste. Mais démon ya pasteur oyo, magicien oyo alouese yango na bato ya magie, bato ya kisi, ba Rose Croix baya kosala réunion lingombe ningana. Bato ba wuti wapi makelele uba wuti wapi ba Rose Christian baye ote biso to luwaki to pesa ki mbongo na biso to luwe to sala réunion na kati lingombe ningana. Nani apesa ki boluwaki yango epa nani? De la ville Sirbens yende mta louese ndela za boye ko Sirbens oyo so na zata na nkamba na ngana na bambeli banga moko na tobole ata mutu au niveau sukisanga motema. Non 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 te mabe na ye eleki, mabe na ye eza na bolimbisite eleki. Papa denge na lobelaka biso deja makambo kala, papa denge na balobe meme na bana na bango moko bokeba batu wana ba occidentaux baza na posa tokungisa eloko motuya oyo toza na yango. Bamekaka biso bakokaka biso te, bakoyepa na bino bana bosombama te. Donc Sirbens elinga teka ligomba batu wana papa denge na boya bango atie bango mosika. Mais Sirbens apesa bango amphithéâtre, alouese bango amphithéâtre, bakota basala ba réunion na bango, balona makambo na bango nyonso mabe oyo baza nango posa na kati. Aza mokonzi kuna na kolobela ye, mais tel banzabe balongaka ye te esimba te. Sirbens nzambe na ngai yango papa alobaka nakosala na banani na nzoto malidi makambo eleki mingi, trop c'est trop. Siko complet relouese amphithéâtre na bato ya Rose Croix ezalaka
Papa Luboya azaki na kati. Montana azaki na kati. Sikoyo de la ville Sirbens. Yende muta yaki na masolo. Po bango po na mbongo, en tout cas, bazaki capable de tout. De la ville ya na masolo. Papa Luboya peut-être ma yepe azane machise bango na bango, en tout cas azaki d'accord. Et azaki na cabinet hein, chargé à relations internationales. Azaki d'accord à signer ma papier. Azaki vraiment d'accord andimi yango. Nde bakota ba Rose Christian na kati. Basala ba réunion na bango. Hey! Lingomba ya tata. Bino boza kobundisa ngo. Bosuka wapi? Bobika na bino te, bozana bolimbisi te. Bozana bolimbisi te. Bino kasi bolimbisi za pona mutu nyonso. Boyoka pena molimo mosanto limbisa te. Boyebi yango bien. Bino bokansaka te to kosala nyonso to kosala za nzambe olimbisa biso kaka. Ah! Molimo mosanto limbisa te. Bosuka wapi? Ba studio ya centre d'accueil, ba studio wana batia yango pona bapaya. Soki baye, bato poto nde bayaka okomi wana olali lobi yango sali voyage na yo. Batia yango pona bapaya. Mais Sirbens atia jeune moko komo na yema dawa. Yende atia gestionnaire ya ba studio wana. Siko Sirbens eloko nini basala? Plan wana eza Sirbens na José Masala. José Masala na Sirbens bayoka na basala nini? Baluwesaka ba studio wana. Ba studio oya centre d'accueil. Batia jeune moko wana madawa. Aza wana tilelo. Yende aza gestionnaire ya ba studio wana. Baluwesaka ngo $20 olala na studio wana. Baza oluwesaka pa mutu nyonso. Mutu akouta libanda nani baza oluwese. Donc ndenge bomona ba Rose Croix wana, hein, bato Rose Croix. Donc akoya na ye na ndenge moko a déguisé, ba ye na ba plan na bango, aya koti na studio a futi $20 na ye a koti, asali makambo na kati, abimia siminzela kei. Pona kaka tozwaka eloko nzamba bongisela biso te. Makambo ebeba kaka. Baza kolona mabiloko mabeti na kati ya centre. Ba chambre, ba studio wana ezaka pona koluwe te. Yango mona ba studio wana ebeba propriété ndenge ezaka bijou na kala. Ezaka su bongo te. Ba komisi yango ya mbongo. Mais projet yango ezaka ya mbongo te. Projet yango ezala propre, ezala kitoko mupaya ko uta libanda aye akoti alali lobi nango akei. Toko yamba bato ndenge na ndenge mikolo ezoko ya. Toko yamba bato ndenge na ndenge. Mais si bato wana bawuti na bisika bawuta premièrement bakitaka na centre d'accueil. Na centre d'accueil, faut pas koma na ba studio. Ba studio eza propre, eza luxe, eza kitoko bazolala. Malai lobi na tongo ou bakosa sobe 2 jours après bakei bakenkamba. Bazongi baleki wana ba se préparer ba sisi makambo bazongi na bango na ba poto par-ci par-là. Mais ya bino koma ko louer, c'est koma ya mbongo. Et koma ya mbongo $20. Jeune wana madawa aza wana $20. Biloko atata simo kimbango papa de ngenda tiki biloko wana te pona bato ba louer yango. Bato bakoma ko lela ngo mbongo. Ba okomi ko lela ngo mbongo nzambe. Ah. Eza mawa mingi. Pitié. Oh là là. Mais c'est grave. Mais beaucoup de souka. Boye banabino hein, beaucoup de souka. C'est fini pour vous. Bolier déjà. Boye ba que nous sommes liés. Bobe si de génération bana na bino ba bota na bino ba famille na bino. Bambongo bolier wana esi la raté. Ndebo ndima na bino bo détruire na bino lingomba ya tata. Bopesa Sirbens maboko, bopesa bato wana ba mafia ba malfaiteur nyoso maboko. OK, c'est pas grave. Mais boye bakango suka na bino ebelemi. Iza mawa. Na église kimbangiste toza na 2 camps. Toza na ba vrai kimbangiste bandimi ya solo, baza kosala na solo,
na bato ya mafia na église kimbangiste. Siko bato ya mafia baza ebele. Bato ya mafia wana bango nde baza ko boma, bakimbangiste baza ko sana solo. Bato ya mafia bango baza ko détruire, bakimbangiste baza ko sana solo. Bato ya mafia wana baza ko boma, baza ko tia ba poison, baza ko yiba lingomba, baza ko détruire, baza ko teka mapango lingomba. Bato ya mafia wana. Siko na ndenga libanda mukonzi na bango Surbense. Mukonzi batia Surbense. Yende pena mukonzi batia alandelaka makambo nyonso, a détruire boma, asilisa. Toke na bango wapi? Si basa za kimbangiste te. Aya mission. Atikala jamais ko za kimbangiste, ayande mission. Azala kimbangiste te. Siko a profitaka na ba occasion. Siko événement moko boeza alingaka batinda ye. Événement moko ye alingaka batia ye. Yaza liboso. Événement yuti kozala ya le 29 juillet na Lukulu. Surbense akendaka. Bakimbangisa komiko doré lo kwa Nzambe. Bachele kiti na ye lo kwa papa somo bango kyangani nda ye. Ba pasteur bazom Nzambe na ngai. Do Surbense alingaka bongo. Tango batu na bango ba accidentaux baza komona. Batu na bango oya ba rosco baza komona bi voilà. Faut se rappeler ba poste. On a pas bango ba tia bango bazo ba poste mnene na kati ya lingomba. Petit bazo ba poste wana. Bandimi baza kokoma baza ko adorer bino. Papa sima ki monki so akena Kinshasa bimsaka makamba minene po yebitina. Alo ba makamba minene. So papa sima ki monki na tunaka biso. Oza na sima ya nani? Oza na sima ya nani? Bandime belé bakoma na sima Surbense. Ba pasteur ebele bakoma na sima Surbense, babanga ye. Ba jeune kimbangiste bakoma na ba malfaiteur bato ya Surbense, bakoma boko yiba lingomba. Bakoma ko sana sima ya Surbense. Ba soda ba homonerie ebele baza na sima Surbense. Azana bato ebele. Kopi na ye atandenga koma na nkamba, kopi na ye sila te eza kaka. Aza ko yiba kaka ndenga yibaka, etikala ko changer te eza ko continuer. Po eza société moko ya mafia si ba prépara yango. Boza ebele, bolinga te na kotanga ba kombo na bino. Donc bon se libérer na bino déjà. Soki te na koyela bino moko na koyokela mutu mawati. Eta na koyoko tanga bakomo na bino, boyeba ke suka ba vie na bino nde ekoki. Ngana ningisa, kamoni Surbense, bozela babona likambo kwela ye. Ngaso na toucher ka mutu eba ke il faut aller là. Na koleliseka, donc il faut aller là. Bato nyonso wana lobelaka, makambo ezo ningana. Makambo eza koyaka. Bango nde baza wana. Bato nyonso wana za ko touchaka, bazo kutana kana ba problème. Okanda Nzambe za kosala. Surbense yo kala to kolela na bato bandimela yo, bato bakoma na sima na yo, bato bakoma ko adorer yo, bato bandima na bango babundisa lingomba ya Nzambe pona mbongo bayibaka na bango bayelaka yo na bato wana yo na bango bokofuta. Vous allez payer. Tozali kokende na suka lika. Qui vivra verra. La vie me donnera raison. Po baloba papa de ngenda maloba papa de ngenda ngai te. Ngana zana posa raison te muta pesa nga raison te. Mais maloba papa de ngenda. Aloba ki yango so to comme na l'an 2000 to comme na moment ya turbulence. De maloba na ezali ke tango ko yana kanda ko zana mawa ya mutu te. Yango eza ko kokisama. To comme na tango ki mona meso. Misala ya moko na moko ekoyebana. Alors on a ngana ya na ngolelo yango. C'est la vérité. To pesa tata maboko. Bo fungola misu. Bozala éveillé. Bato to lembi bango trop c'est trop. Bayibi mingi ekoki. Ekoki. Bo lamuka bakimbangiste. Bino bato ko na basima ba Surbense oyo. Ekozala bino pasi lobi tango yango oyo. Po soki te
koyindela bino na mabota na bino na bafamille na bino bokota na pasi bozo komikotisa na bowumbu ya bino moko kaka pourquoi kotisa na bino pasi. Vraiment merci à tous nos abonnés oyo nyonso balandi ngai bozwi ntango ya kolanda banani bandeki no suka. Merci. Nzambe apesa biso connaissance, sagesse pe intelligence po makambo eza kobima eza mamba onéglige te fo topesa tata maboko. Nzambe asunga biso apesa biso nguya tolonga bitumba oti na suka kuso tokabwana bato mabe tobiki. Merci beaucoup, tout le monde, à la prochaine. Bye. Bye.